P-Square. Hey. Hey. Allez. 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 Let's go. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Ouais, bandeko, tous ces messages où ils allaient très grave, très grave pour le peuple congolais. Tout le monde ba flacon moko, ba kitisi na Congo, ba flacon wana ils allaient très dangereux pour na bana Congo, ils a pour na ebuma bana Congo. Tu yebite tsoki eza congolais alingara ndeko ne congolais te. Comment congolais ko ni maboma bandeko na ye bandeko na ngai. Vraiment, ezali pasi mingi na komona biloka boye. Ba masque empoisonné koti na Congo, bandeko Congo bo zo ba masque wana te. Ba comprimé oyo watikili bino batindele pa ya docteur Muyembe eza ba flacon ya mabe. Eza ba pirate oti na Chine pona koboma ba congolais. Mais ba kosi na makambo ibele tolandeli yango pe tomoni ke oui, c'est vrai. Eza fausse. Bande ko na biso msupe na France, ba landeli yango pe tina ba Londres ba moni ke eza faux. Eza ya lokuté eza ya mabe. Donc, to tcha par exemple Hollanda, botala ba différence oyo. Botala flacon oyo. Omoni awa temeza ya moniato ba yebaki te place à tablette la kisi comprimé mais parce que bango so kasi tablette eli table ba ko ma table ezali mesa ba bosani te na pour ba comme ça pour anglais ba tchanga ba benga tablette médicament comprimé ba benga tablette parce que bango ba bosani ba kasi tablette on eza table ba komi table. Première erreur. Deuxième pirate ezali adresse oyo ba tche awa eza adresse ya mabe bazu adresse ya usine ou ça ba kisi na Londres ba sangisi yona ba kosi ke eza adresse à Belgique mais la Belgique adresse eza la raté tu vois adresse eza la raté. Deuxième le côté yango wana. Troisième le côté ali et puis au lieu ba comme à Bruxelles ne ba comme à Bruxelles avec des L avec S ba on va comme Bruxelles avec X moko na EL donc et comme makabongo te donc pour la qui adresse wana eza le côté eza pirate ba to wana pe ba sala ka 50 mg te ba sala kaka 200 mg ba ko boîte ba yebi yango te botala ba boîte ya solo yango oyo nde ba boîte ya solo o ba sali bino zali ba pirate za mabe et outil place à mabe za pona ebuma ba congolais o nso mela médicament oyo akokufa bandi kuna ngai kuma mutakuba tina niveau oyo azanga mutema mawa batu basali yango tutu za banani mais baza bandoki baza vraiment bandoki kuma mutakuba tina niveau bo mande kuna ye ya mobaboyi makila moko kaka ya Abel ekria ki ba moto ya Nzambe bongo ya 1000 personnes obi ozo boma ekrie ningini na moto ya Nzambe boko za la frapper na ndenge ya mukete boko za la vraiment frapper. Voilà bandeko ya message nga passer pour na bino ki bo passer message ou bo partager ngo partout et comme na kini bandeko kini ba mela ba comprimer ote ezali poison ezali mabe po boma watu ba tchape ba masque wana te ezapi toujours poison donc baza na plan mabe po na ko boma ba congolais plan wana ezaka na bana ba Congo baza na kata Congo ndele ba collaborer na bana baza na Congo bino mo batu wana to bo otanga ba komba batu awa mais boko sosola bo ba nani bali bandoki banani bali batu malamu mutu azopesa loka mabe po boma yo azaja moyini na yo bandeko bo sosola bye. P-Square.